makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Lundi là na bino nyonso boluya kolanda info lingala journal la peuple mbote na bino nyonso na esengo nyonso to fungola mpona kotesa bino ndenge signature ya accord historique ya partenariat économique salemaki lundi 2 février na Abu Dhabi entre RDC na Émirats Arabes Unis. Kaka la présidence bosimba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na distingué première dame Denise Nyakero ba assistaki na messe ya action de grâce na mémoire ya fait Etienne Tshisekedi. Nyonso esalimaki dimanche 1er février na paroisse catholique Saint-Stan kuna na Gombe. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi ba assistaki dimanche 1er février kuna na église Sainte-Anne na messe ya action de grâce na mémoire ya fait Etienne Tshisekedi. Entouré na maman Marthe Kassalu pe libota na ye barandaki hommage na ancien premier ministre pe fondateur ya Union pour la démocratie et le progrès social UDPS na mokuse 9 ans après liwana ye héritage ya peur ya démocratie et tikali vivant na mémoire collective pe lit na ye pour na construction ya état de droit na République démocratique du Congo. Na etali primature bosima que premier ministre Judith Suminwa et longo na ba haute autorité y compris chef de l'État ba randaki ba derniers hommages na ancien président ya Assemblée nationale Célestin Anjoulou Nibembe boye ba kenyonso esalimaki samedi 31 janvier na esplanade ya palais du peuple hérité mapine ma pesi mino ba détail. Akufaki le 16 janvier 2024 na hâte na Belgique Célestin Anjoulou Nibembe ici l'Onioni président honoraire ya Assemblée nationale azwaki ba hommage officiel ya République démocratique du Congo samedi 31 janvier 2026 n'esplanade ya palais du peuple cérémonie et les cas qui na présence ya ba haute personnalité ya mboka loko la chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président ya Sénat vice-président ya Assemblée nationale pe ba membre ya gouvernement parmi ba officiels présents tomonaki pe premier ministre Judith Suminwa Tuluka yepe ayaki ko honorer mémoire ya oyo azalaka homme d'État na parcours moko marqué na histoire politique ya République démocratique du Congo présence ya chef ya gouvernement na sima ya chef de l'État et talifi reconnaissance ya exécutif national envers mutu oyo a consacré ki vi na ye pour na ko représenter pe ko servir peuple Abotama le 25 février 1943 na Mukera na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Célestin Anjoulou azalaki licencié na sciences commerciales pe administratives pe consulaire depuis 1969. Carrière professionnelle na ye ebandaki après obtention ya licence na ye na 1969. Pe na 1970 azalaki recruté na Air Zaïre, compagnie aérienne nationale emblématique et Paiwapi a travaillé pendant 7 ans. Azwaki expérience ya makasi na gestion na kwasima kaba fonction ya directeur financier na katu ya interaction ya administration économie pe aspect politique. Na 1977 akendaki na office zaïrois de contrôle OZAC à l'époque oyo ekoma lelo OCC a occupaki pendant 4 ans poste ya administrateur financier étape oyo et renforça qui maîtrise na ye na mécanisme ya régulation économique pe ya contrôle ya ba échange na gestion financière ya l'état entrée na ye officiel na politique ezalaki mingi na 1981 tango akomaki nommé conseiller financier na cabinet ya premier commissaire d'état Ngunz à Karl Bond fonction oyo etiaki na centre ya arbitrage économique ya état oyo ezalaki confronté na ba défi moko ya makasi mingi na endettement extérieur pe ba programme ya ajustement structurel 7 mois
mois plus tard, démission ya premier commissaire d'État et entraîna qui chute ya gouvernement. En 1982, Célestin Anzolini a se présenté qui dans l'élection législative P Azala qui élu commissaire du peuple local député national de l'eau pour la circonscription électorale ya Fizi. Victoire Oyo et marqua qui retourne à la scène politique locale et confirma qui ancrage territorial nae trajectoire parlementaire et l'andamaki a komaki successivement président de la commission économique et financière et parlement, membre du bureau et parlement, conseil législatif, na qualité ya premier vice-président avant à comme en 1987, président et parlement zaïrois, conseil législatif à l'époque, fonction Oyo à Salaki Angoti en 1994, yé atiki bongo descendance moko engagé na vie publique, lokola mwana naye Floribert Anzoluni Isilokechi Oyo Azalelo, ministre ya intégration régionale na gouvernement Souminwa. Dans la chambre basse à parlement bosimba que président ya Assemblée nationale Aimé Boji à Zalaki na séance de travail et longo na bureau ya APF Oyo et Kambama qui est pas ya président na yango Hilarion et Tong P délégué général Amélia Agnon Sowana na marge ya réunion ya bureau ya Assemblée parlementaire ya francophonie Oyo et Fungwa Maki na Monténégro bona na détail et longo na héritier Mapinde. Na oiteli réunion ya bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie oyo efungwami na Podgorica na Monténégro, président ya assemblée nationale ya RDC honorable Aimé Boji Sangara asololaki to azalaki na séance de travail na bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie et kambamaki na président Hilarion Etong pe délégué général Amélia Lakfari ba échange oyo balobelaki évolution ya situation sécuritaire na est ya RDC. Président ya assemblée nationale ya République démocratique du Congo a sengi implication ya makasi ya parlementaire ya espace ya francophonie pour na soutenir retour ya kimia na partie est ya RDC a plaidaki pe pour na mise en œuvre ya décision oyo ezali kolobela désignation ya rapporteur ya APF pour na région ya Grand Lac a monique décision oyo ekomarqué attention organisation pour na crise sécuritaire où ezali koumela na est ya RDC na ngambo mosusu honorable Aimé Boji Sangara a expliqué na interlocuteur na ye agression oyo RDC azali victime na ngambo ya Rwanda oyo azali motivé na ba visée économique ezali lié na exploitation illégale to pillage ba ressources naturelles ya RDC atalisi que question ba FDLR ezali bongo prétexte moko bazali ko avancer pour na ko justifier situation oyo ya mabe Rwanda azali kosala. Kaka na masola chambre basse parlement boyeba ke na intervention na ye na réunion ya bureau ya assemblée parlementaire ya francophonie honorable président ya assemblée nationale Aimé Boji Sangara a dénoncé qui situation sécuritaire pe humanitaire ya mabe na est ya République démocratique du Congo. Intervenant dans la réunion, il y a bureau, il y a assemblée parlementaire, il y a francophonie, na Monténégro, président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, a talisaki tableau moko ya mabe, il y a situation sécuritaire et humanitaire na partie est ya RDC, a dénoncé qui conflit oyo armé, exploitation illégale, il y a ressources naturelles, il y a RDC, a rappelé malgré ba engagement oyo bazwa ki pona kosil sa ba combat, ba violence ezali koko ba kaka pe ba massacre, ba viol, pe déplacement forcé ya population, ezali komonana plus de 7 millions de Congolais bazali ko vivre les lots déplacés na kati ya mboka na bango moko nzokande vague ya ba réfugiés ezali kokoba ko traverser ba frontière oyo ezali bongo ya ba pays voisins ezali komema crise na dimension moko régionale na katikati intervention na ye alobela ki pe rôle central ya pillage ba minerais na prolongation ya guerre a dénoncé exportation massive ya ba minerais stratégiques et pas ya Rwanda oyo azali na yango te a souligné que ba ressources ezali kouta na ba zone ya conflit mingi na est pe ezali ko alimenter directement instabilité liboso ya réalité oyo asengi na ba parlementaire francophone ba kende mosika ba déclaration kakate kasi esengeli ba na ko agir atali pe attachement ya RDC na solution moko pacifique président ya chambre basse ya parlement ya RDC asengi na APF a veillé na mise en œuvre effective ya ba recommandation
pour la mission parlementaire peut contribuer durablement et efficacement à multiples efforts où ils allaient kosalema na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe gouvernement na ye pour na koluka stabiliser totalement partie est ya RDC. Dans la primature pour l'hôtel Sabino de la première ministre Judith Suminwa à Komaki dimanche 1er février na ville ya Lisala kuna na province ya Mongala toujours na première étape na ya tournée na oyo etali na cadre ya politique ya gouvernance de proximité Nathalie Kaila Kapenda. Dimanche, il y a terrain pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka à Komaki na ville ya Lisala. Première étape, il y a tourné na province ya Mongala, na cadre, il y a politique, il y a gouvernance, il y a proximité. Il y a Azalaki Bongo précédé na ba membre et belé il y a gouvernement local Jean-Pierre Liaou, Sakombi Molendo, John Banza, Guylaine Nimbo, Élisée Bokumwania, Yolande Elebe, peba députés nationaux et longo na ba sénateur ya Mongala. Responsable de l'établissement public et à secteur et infrastructure local à OVD, ACGT, Office des routes, Bango pe bazali na mission oyo. Ayamba maki na pied ya avion et pas ya comité restreint et kamba maki na gouverneur ya province Jacques Collins Makala PPKK, chef ya gouvernement central atalisaki attachement na ye na gouvernance ya terrain pour na ko constater moko ba conditions de vie ya population kuna na ville ya Lisala na province ya Mongala. Visite historique pour la ville ya Lisala ezali bongo première fois premier ministre Aya depuis Cyril Adoula na 1962 Pelisusu première femme a commis la fonction ya premier ministre na sengona population ayambaki na ndenge ya kitoko bakaliko bakoma bienvenue chef ya gouvernement Pelisusu batalisaki gratitude na chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na volonté na ye ya ko faire développer mboka na niveau ya base ba force locale politique bango pe batalisaki mobilisation pe attachement na bango. Première escale ezalaki voirie urbaine ya avenue ya aérodrome où ezali molai ya 3,5 km yango ekozala bétonné pe bakotonga bakaniveau misala ezali kosalema na OVD yango pe balansaki yango epai ya premier ministre na maboko ya population atondisamaki na esengo voie stratégique où ezali korelier aéroport ya port public ya Lisala. Financement eza déjà disponible na niveau ya gouvernement central pe durée ya misala ezali ya 12 mois au total 15 km ya voirie yango ezali prévu na ville ya Lisala. Chef ya gouvernement azali kokumisa ba effort ya gouvernement provincial mingi na kotonga collecteur ya avenue Doko où ezali destiné pour na ko freiner progression ba érosion. Boye itinéraire na ye azalaki accompagné na basi ebele pe ba jeune fille Judith Suminwa akendaki na ba site ebele oyo ezali touché na érosion lokola Tabora pe pene ya lycée Lisala 1 ba ndaku ebele pe ba entreprise ebele lokola Sibe Zaïr yango ekweyi ezali ko entraîner perte ya ba emploi pe impact moko ya makasi na économie locale pona kosilisa situation oyo premier ministre asengi lancement na lombango ya ba opération identification ya ba ménage oyo nyonso bakozala délocaliser détermination ya ba site oyo bakotia bango indemnisation ya ba famille oyo bazali concerné pe montage financier ya misala pona stabilisation mingi kotonga ba nouveau collecteur après wana nyonso ezali bongo na centre ya nyonso na sud na est pe na ouest ya mboka premier ministre azali kokoba mobembo na ye na partie nord itinérance oyo ezui fondement na troisième pilier ya programme d'action ya gouvernement oyo ezali kolobela aménagement du territoire national mingi penza connectivité ya mboka pe na koinvestir na infrastructure pe ya transport. Kakama solo etali primature boyeba ke première ministre Judith Suminwa a s'adressé ki na population ya province ya Mongala na meeting monene oyo ezalaki organisé kuna a lobela ki sur 3 axes prioritaires ya coin oyo. A s'adresser qui bongo la population à Lisala, Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka a expliqué que sans ya présence na ye awa na Lisala et Zali bongo ko souligner engagement personnel oyo azali nango après nomination na ye fidèle na ba méthode de gouvernance oyo eza axé sur ba action en vue ya ba résultat moko concret. Judith Suminwa Tuluka a insisté que sur le fait ya déplacement oyo précédent qui ba acte moko concret. Ngai na ye pona kosilisa nyongo. Nyongo yango eza ya boni.
Président de la République, l'air a nommé ngai ya lobi na ngai mama. Faut taler ngai likambo akuna ya bana mongala. Ngai siko nazo tuna bino boy. Est-ce que Fati Béton azo taler la bino bien azo taler la binote? Nenge toza awa. Biso toye pona kokokisa ba promesse na ya lobaki. Boya unité. Boyebi ndenge toza awa na este biso mezali. Boyebi yango. Ezali kamwa mabele. Likamwa mabele basa elarango blague te. Likamwa mabele ata bazui etenya muke ezaka neti nzoto. Onga na lobaka eza nzoto. Soko zoki ata na musapi ya muke oroyoka ngo pasi nzoto mobimba. Bongo te. Alors, tolingi te banguna baya kosakana na biso na kati ya RDC na biso, oya bakoko na biso. Donc, ata bino boza mosika na est, fo boyeba ke biso kuna na est bandeko bazokufa. Tokoki kondimela likambo yango te, alors biso nyonso tuna sima président de la République, likambo yango fo totelemela yango. Batu pe bakufi mingi nakanisi lelo mokonzi ya mboka azosala makambo nyonso tu po guerre wana esila. Bilenge wapi bino? Bino bilenge boza ebele nayebi ba problème na bino. Président ye moko alobaka po mboka ekende liboso il faut totela makambo ya bilenge ya ba jeune. Tozobunda. Toyebi ke population na biso 70% baza ba jeune. Donc, toyebi pe que tu as un problème à pauvreté, toyebi que tu as un problème à misala. OK? Nayoki, ba misusu ba lobby au matricule. Mais fonction publique a raté mutu pe sara musala. Musala pe mutu na mutu soko yekoli mwa musala na ata ya maboko ekosala. Troisième axe, c'est qui bongo viser renforcement des services socio-économiques de base. Bosimba qui sur le plan politique et sécuritaire, Judith Suminaye a benga ki unité nationale paix vigilance. Premier ministre Madame Judith Soumina Touloukaye a encouragé les femmes et les jeunes filles à se dépasser na ba stéréotype ko croire na ba potentiel. A bengi ba homme ba s'inspirer na chef de l'État ou azali bongo champion ya masculinité positive. Nato mususu ba retenir que honorable Maotwene Elias Selembao a qui diplôme de mérite week-end eleki na maboko ya dynamique des enfants de militaires engagés pour la République. Christian Kengebeni héritier Mapindemi Igon Tingi bazaki pour la compte info lingala. Honorable Maotwene Papa Selembao, du les responsables, a passé que week-end de mon côté très chargé. Misala Kitoko et Zanga Kate Kobo Tambuma. Awa tozana siège ya ONG naye Congo de l'espoir. Azala qui surpris comme on a l'isanga ya bana ba militaire. Oye ba sangana na dynamique ba bengi dynamique des enfants de militaires engagés pour la République. De mer na mokuse. Ba yaki kopé sa diplôme de mérite pour la Misala Kitoko. Oyoye azali kosala bana ba militaire balobi azali kosalisa misala kitoko na komini ya Selembao, misala ya kobundisa makambo etali bosoto, misala ya kokure bakanivo, azali kobundisa pe insécurité na komini ya Selembao. Sur le plan professionnel kolobate ba formation ya ofele ezali kopesama na nzela ya ONG Congo de l'espoir grâce na honorable Maotwene du les responsables. Na micro ya Info Lingala yemoko atelisi esengo na ye. Na pesi bango merci mingi na ndenge bakanisi pour encourager ngai sur leads oyo ngai nazosala na terrain na Kinshasa en général et en particulier na Selembao na makambo etali sécurité oyo mokonzi ya mboka azobunda nango ntango nyonso na makambo etali éducation to enseignement de base oyo chef de l'État prunaki gratuité nango ngai awa pe nazobunda kopesa baformation ya ofele na bacours ya langue auto-école informatique et coupe couture esthétique et j'ai belé. Et na pesi bango merci pour toza ebele na Kinshasa awa
soit na bango kotombe likolo na ngai eza eloko ya moke te. Tokomona eloko oyo geste basali eza par exemple eloko la mokie, mais mpo na ngai eza profond, eza une façon ya koencourager ngai ya koyeba ke mosala nga nasalaka emonanaka na miso ya bato, eza na bato balandaka biso de près ou de loin. esukaki wana te aorganizaki mpe réunion moko ya kafu elongo na différents cordons ya sika oyo bakoti na ONG Congo de l'Espoir. Ezalaki occasion mpona kopesa bango idéologie mpe kotalisa bango ndenge nini Congo de l'Espoir ezali kotambola. ONG oyo esengeli bato ebele bayeba na kosadere. Honorable Mao Twene Papa Selembao du le responsable aza na bosenga bato ebele bakota na kati ya ONG oyo pamba te misala kitoko ezali kosalema kuna bacordon oyo mpe bakoti sika bakotravaye elongo na baoyo bazalaka kala toujours mpona émergence ya ONG Congo de l'Espoir. Première rencontre ya Dynamique Steve Kimvuata et Salemaki dimanche 1er février 2026 na Bokambemi na ye moko initiateur nango maître Steve Kimvuata nyonso elekaki na quartier Kingabo na commune ya Limete. Stéphane Stande ba détail. Babengaka ye cerveau blé ya district ya Moamba, descendant ya Patrice Emery Lumumba, petit-fils idéologique ya Antoine Gizenga Fungi, pe disciple propre ya ancien premier ministre VPM Adolphe Muzetu Mfumumpa. Yenani ezali bongo Steve Kivuata, lelo azali initiateur ya Dynamique Steve Kivuata DSK na Mokuse. Ye asangisaki échantillon ya base na ye ya Moamba kaka ndenge bozali komona pona kosala elongo na bango ba échange de vues pe ko réfléchir na oyo etali problématique ya patriotisme. Patriotisme ezali vision phare ya Patrice Emery Lumumba avant 1960. Patrice Emery Lumumba amonaki ke bana ya mboka bazalaki ata na décision mon côté pona mboka na bango, c'est-à-dire bazalaki lokola ba esclave. Talatina asengaki epai ya mundele indépendance oyo ekutaki vinaye. Gizenga pe na tour na ye ayaki na même idéologie ya patriotisme. Talati lelo babengaka ye le lumumbiste kaka na esprit ya patriotisme elobaki Steve Kivuata président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kolanda pe kozongisa mboka na bakongolais. Vision oyo ezalinde et poussé patron ya nouvel élan Adolphe Muzetu andima ko appuyer chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abakisaki pe lisusu ke patriotisme na axe économique, c'est-à-dire peuple congolais va se retrouver na ba richesse ya mboka na bango na nzela ya budget oyo ezalaka voter chaque année. Ba jia ba question pe ba réponse ezalaki au rendez-vous initiateur ya DSK apesaki ba réponse moko claire ndenge esengeli. Patriotisme politique au battre la mboka, surtout face à l'agression des voisins. Sur le plan économique, les alliés au Matissa Kita Ekolo, et au salaire des populations, on va profiter. Déjà, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, déjà, moi, ma Cambodélé, d'Equador, Fonozito, Lelo, Azaïk, au Tchaïpé, appui. Pour qu'Anissi et Sengeli pour continuer la direction pour que le lobby congolais grâce à l'Église va profiter de la richesse économique. Et Sengeli boye bape bosimba ke DSK ezali parti politique te kasi ezali kaka tribune ya réflexion pona kolakisa ba jeune esprit lumumbiste. Relation des dates académiques Salemaki Weekend eleki na centre culturel ya collège Boboto pona compte ya école des informatiques de finance et IFI na Mokuse Christian Kiangebeni. Au total, 339 étudiants de bazwaki ba titre académique na bango pour na école de l'informatique de finance et IFI na Mokuse. Na Bokambemi ya mwana mboka Frédéric Jawo Wolo Loleke, Bakisela Kaye, le manager actif, l'homme de la réforme absolue. Ezalaki bongo samedi 31 janvier 2026 na centre culturel Boboto oyo ezwami na commune ya Gombe. Bondi melanga ba personnalité ya ndenge na ndenge ba participaki na manifestation
Oyo, lokola madame la ministre ya enseignement supérieur pe universitaire Marie-Thérèse Sombo. Monaki pe représentant ya ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Lubotai pe bongo na bongo. Nyonse bandaki na mo ya directeur ya école de l'informatique de finance Frédéric Djao Lololeke Bakisela Kaye, le manager actif, l'homme de la réforme absolue. Yalibo Sobongo 2024-2025 et c'est clôturé Kitoko contre vents et marées. L'homme de la réforme absolue à Kobaki Kolobake. Awana Eifi Babimisaka Mitu Kasimiki Late. Natournae ministre ya ici Abakisaki Kolobake. Balorea Oyo Bazala Tango Nyonso na service Yambo Canabiso République démocratique du Congo. Pe représentant ya ministre ya finance Doudou Fwamba Likunde Libotai ye a rappelé ki rôle Oyo ba étudiant et sengeli ba jouer ba étudiant ya Eifi Pambate Bangonde ba jiraka système informatique ya ministère ya finance bongo nasima et pesaki nzela na appel solennel et pa wapi ba autorité académique ba lekaki na mbala moko ko remettre ba diplôme tour à tour na ba lauréat selon ba faculté na bango na micro ya Info Lingala directeur Frédéric Djao Wolololeke aloba kiboui lelo ezalaki cérémonie monene pour clôturer année académique 2024-2025 dans l'école informatique de finance. Et quoi, la cérémonie et l'équipe Kitoko, depuis qu'il y a eu juste la cérémonie académique et Salem. Et l'équipe Kitoko, on a impressionné à bateau, on a eu félicitations belé. Bien que Boutou ait indiqué ma félicitations, et ça et là, on a justifié les réformes. Les réformes, on a tiré en place. Et puis moi, leadership. Moi, leadership, na ebike na kuti service boye na sabo pour na tombolango. Na lingi na zongisa école informatique ya finance ndenge ezalaka kala. Première institution ya informatique ya République démocratique du Congo. Représentant et professeur ya Eifi, Madame Omba Yepe Azanga Kite Kotalisa. Soki toutes les années ezaki okende na sukate. En tout cas, peut-être na koloba que chaque année ezalaka na o azali Azali Mokonzi. Azalaka toujours na vision na ye. Donc ça maintenant c'est la vision où le leadership ya mutoyo azako kambasikoyo o ya memi bisoti na suka. Ah oui, et sengeli teboy bana ko hésiter pambate na école de l'informatique de finance ezali crème intellectuelle nyonso ezali assuré na ba filière lokola conception na réseau informatique pelisusu na système LMD. Directeur Frédéric Djao Lololeke Bakisela Kaye le manager actif, l'homme de la réforme absolue Mosala Kitoko. Compagnie africaine d'aviation CA na Mokuse mvula oyo akokisi bongo 34 na service ya nation. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na Mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mo kwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko ki sa 34 mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Plaidant ensemble pour l'homme de Dieu, Nabokandemi, ya couple Chama, Babengisi ba amoureux, ya intercession samedi 14 février à partir de 8h pour nous célébrer Nabango 10 ans d'existence, ya PEHD. Ministère plaidant ensemble pour l'homme de Dieu PEHD na Mokuse et Lengeli Milulu Monene pour na kofungola année 2026. Samedi 14 février de 8h à 14h. Culte d'action de grâce pour Nabasali Nzambe ya Mokili Mobimba. Pe 10 ans d'existence ya ministère. Bongo Batei, Ezali Bongo, le patriarche Jean Kalama Bintou. Même pour toi, mais pour Nayo, ceux qui te réclament là, malgré les contrats que vos parents ont pris,
ça ne tiendra pas. Bishop Anaclé Lutina Dis-moi, nous ne mourons pas parce que les hommes veulent nous tuer, mais nous vivons parce que Dieu nous fait vivre. Peba oti ya milulu ezali pongo le couple Osbi pe Maria Shamaka yowa tumba yoka tem aksanti tope melesi boya toloba aksanti boya toloba melesi pona nyonso o nzambe asala ki pona basali na ye na 2025 pe pona oyo akosala lisusu na 2026. Tolobi bien, samedi 14 février de 8h à 14h, salle panafricaine. Salle panafricaine, ezali na 12e rue numéro 48, quartier Cité Verte, arrêt Boulangerie, référence école Pierre Bouvet, commune ya Selembao. To bengisi basali na nzambe nyonso, pe bana na nzambe nyonso ya ville ya Kinshasa. Yesu Kristu azali lolenge moko lelo lobi pe libela na libela boye bolamu. Soki osepelaki nango bopesa merci na Nathalie Kaila Kapenda oyo azalaki na édition na sima caméra tozalaki na Merline Massamba montage esimamaki na Christian Kangebeni pe Igong Ting journal ya pepe pona pepe zaka supervisé et pas hérité mapine coordonné par Stéphane Skande Bandeko Boti Kalamadam. Au revoir. Mule esika ebandie makambo esika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mokwake bobosa na te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.